Zamonyo va penanda kune suko bondingi ni. Ya patu. Lupa kubuta sambango. Lupa sambango kubuta. Maboyo mokufachi yakaraka. Fachi beto yo inde yaka. Papa ozolela nini, ozolela nini? Ozolela nini? Awa na kati ya ndako oyo nde bibembe ezalaki awa. Faut bon balala na boya ngo ko yo na ngo ko bango. Leka bo expliquer pardon. Partir ya Angola. Ni ko yaki, ndi na bui ma balala ki, bo kete na bo ke ngo ko. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Na ultima au colonne à béton. Donc bon mon abine mon ndenge kwei colonne wana ndenge kwei et toucher toiture toiture ndenge bukani au porte ya mukolo ndaku au akufi au côté de porte à locataire voilà au locataire bon balé ba locataire voilà voilà Ah yende mutakufi babiso bango kufi awa azali wana na porteuse mwana locataire mutakufi mama bukani makolo oa siko na porte mususu awa mwasi mobala kufi mwasi abukani lobo boko ngande leki ngwana ya na ngwane leki na ye na zuluba bandaka bapala bo ifo kuluka ba moya ma ya bumsa ko kolo miro ko elimo bandeko na biso ya kimi na ye akimi bakangi mutu te ya kimi accès salami à partir de 2h 3h ba on va kimi à partir de ba butu ak ba kimi aluka soin bazo soin ba to ba kufi leta mona makambo ça mi ba konzi ba ça ba bango ici tuna pe côté bozomona wana scandale esalamaki kuna banda couper bukani ba mai esali ekoti na banda kwa bato si alukela biso liwa aya kotala makambo fati aya kotala ngana kufi na bana bibembe kuna mibale batu l'hôpital mibale bibembe si place mibale fati aluki makambo kibokonda ngonda yango yo fati kibokondi yango yo terase bukani fati kasavu mtatika ka terase oyo fati aya kobongisa terase fati tokufi fati tokufi na bana et ça les gars kama punda olia il était à l'accent en place nous avons failli miri ya bavazi ya likolo ya clôture bukanaki awa na kati ya ndako oyo nde bibembe ezalaki awa mire on m'a mire moi va tomber mire ça mire va tomber on m'a bien ma casse
ndenge batonga mabe makasi miro basitema batonga yango deja tonga mire akolala brike te na brike ekokolela bango wapi te nango te nango mpo bango balala ye na boye yango ekoyeli wana yango ekoye bango leka boexplike bapartir ya a likolo nini ekoyaki te na bwi bango balalaki ebrike te na brike elongo ekolela donc tokomona déjà brike wana nde ekoyaki soki likolo elongo wana yango moto esali dega wana esalami baere nini bon ebandaki mbula ntango ebanda ba 3 heures entre ba 4 heures ba 5 heures mbula ebanda mwa makasi ba 3 heures yango esalaki sikoyo combien de personnes bakufi bakufi motu moko mamana oyo locataire akufi ye moko mwasi nazwi choc na liboka wana clinique kuna mpe na ndako wana voisin mwana ne ya likolo lokola mwana akufi na mwasi na bukani makolo ça fait lokola yo ba 2 personnes nde bakufi des personnes na des blessés graves ato wana quartier nini ato wana quartier babenga yango mayungu wana quartier mayungu wana baere nini wana eyalaki vers ba 3 heures ba 2 heures bambula ya mbula ebandaki tozomona banzungu bamafuta mbetu yango oyo oyo bomona wana mbetu ekundami eza kokundama libembe nde ezalaki wana donc balobi ke papa azalaki kuna na se bobendi ye kobenda donc place oyo bomona wana moto azalaki nde na se wana babimisi ye place wana kobimisa brike wana oyo elali wana likolo oyo bido etelemi nde ekoyelaki ye C'est mon bien. Yo, otomona oyo eza fenêtre oyo toza nini nini otomona wana eza baporte na ultima au colonne à béton donc bomona bino mo ndenge kwei colonne wana ndenge kwei et toucher toiture toiture ndenge bukani au porte ya mukolo ndaku au akufi au côté de porte à locataire voilà au locataire bon balé ba locataire voilà voilà yende mutakufi babiso bango kufi awa azali wana na porte mwana locataire mutakufi mama bukani makolo oyo siko na porte mosusu awa mwasi mobala kufi mwasi abukani lobo loboko ngande leki ngwana ya nanga ngande leki na ye nazoluba bandako bapala bo ifo kolukaka bamoya mabe ya bongisa kolo miro ko elimo bandeko na biso ya kimi na ye akimi bakangi mutu te ya kimi accès salami à partir de 2 heures 3 heures bango bakimi à partir d'ailleurs babutu ak bakimi aluka soin bazwa soin bato bakufi leta mona makambo esalami bakonzi basala bango esi Nous
Kuna pe côté bozomona wana scandale esalamaki kuna bandako pe bukani bamai esali ekoti na bandako ya bato. Confirmer ngate na buka pondu. Te. Beaucoup fait le pondu. Si. Ngoye tamba gotonga mi bazobise soyo equipe bakanga akini kwa. Moi je suis dans la poche. Ah ouais, peut m'avoir là. Eh? Wana mona ko babele oyo ezo kita kuna na se bango baza na risque fort to yebite omoni kambo ya tango sali boye lere ko kata na mbala mususu ere moko ko mona ndenge ko pesa donc yo sala parce que papa ebisa biselo ni c'est passé à awa le banda ko banda 2h du matin la 2h du matin on les banda ko to yebite ndenge ni alors mire ya batonga kuna mire zaki mabe apati mire kwei nde mire yeko buka mire ya papa kwenda awa tango mire wane kwei siko sali ba accident alors bato bakufi mwe tata na mama na mwana moko ya muke bakufi bon mama wana pe susu bukani lokolo bo l'état atala makambo nini bakoko sala parce que l'état le donc bango bazali ata ba magistrat ata ba avocat ata ba nani bazaka ndenge moko likambo yango bazopesa bango na mesa bamona bano bake bakatake na ordre ekomaka injustice or eza bongo te l'état ndatala makambo oyo ata kolere gouverneur nani Kimbuta azaki makambo esalamaki te lelo makambo ekomosalama na mosansi okona nini lelo ya mayungu nyonso tolo bati kwa lifulu nyonso toza localité mayungu localité mayungu na chef de riz Pelende bon eza pasi mingi eza pe mawa na localité Pelende na mayungu yungu topekisaki tata oyo atia mire na likolo te amatisi mire tina likolo ya toiture eza bitide na bango lokola aza na bandeko na parquet lokola aza na bandeko na gouvernement ye ndeko ya Tshisekedi nde yango omoni mire na ye kobuka toiture ya wagwenda ebomi bato mibale bamisu baza na clinique toyebi kutu sort na bango te soki esuka ndenge nini alors ayoki te ti asali kaka nko alobi pe na munoko nazotatola soki ebomi batu ye bakokanga ye te bakanga ye moko mutu mokolo mutu atongaki mire wana alors eza pasi dossier musu ezali ya voisin na biso epa na biso moko kuna parce que esalami eza voisin na biso toyebisi bango dossier eza na parquet soki mama wana akepa magistrat apesi $200 $100 magistrat alie mbongo aboyi nde kokata dossier akata mire alingi te akata mire alingi te tala baconséquence kokomi koya toloba bazolinga oyoka te alobi ke ye bango baza na bandeko na bango baza toujours na baparquet donc toyebi te ye moko bourgmestre ye moko Gentini Ngobila tala biso likambo oyo toyebi te toza na bazone accidenté en tout cas eza pasi mingi mpona gouvernement oyo toyebi te so tosuka wapi bon dans l'ancien temps ezaki bien les comment donc du gouvernement il change mibeko change pourquoi payer tout d'abord mibeko ezaki loi kala ezalaka donc surtout sali mabe bakangi les comment donc so bakangi après ça au futika mambo ndenge Patrick auti koloba allez ba libérer mo action ya boy vraiment tabilo moko so mona te bon total la Tshisekedi atala makambo oyo
parce que baku esalami boye bato bakufi bamosusu na seko tongana balongoli bango te baza nano sur le terrain baza na kati ya bandako wana mabele libengi wana quand livulu alors ekunduka makambo ebelebele sikoyo bakosuka wapi bato alors wana kuna basalani bango bazosala neti balongolaka mwa mabele mpo tala bato bafanda kuna bakite ekangami biloko na bango nyonso ekangami na kati ya ndako bakolala wapi sikoyo moya babimisa tambongo eza te bato ovumezevaa bato bazotonga bandako likolo baninga babandaka fondation na seko to makambo ebandeli babanda fondation likolo te mpo ezopesa bato pasi tala boye vraiment na bato baye kofutela bakufi eske eza na sens moto apesi garanti na ye avandi te bino bavoisin bango moko te babomisi bana bavoisin ndaka bavoisin nde kwei mire batia ya mabe ya fondation nde buki bato ya se eza bato ya se teke ndako na bango batonga mabe brike eza makasi ya bango ebeti mire na bango na se nde yango ebomisi bato bosongola na biso bamason toyeba koconstruire bamire bamabele ya boye ifo yeba ndenge kotongela mire ifo tiango na ndenge ya normal ifo sala na dose moko ya bien mais yo nosalaka pose ya mbongo alors makambo mosusu eza te non incendie oyo eza kaka nana esili te omoni mabele oyo ezokitaka malembe voisin na nga donnant chef de riz kaka toli okunda bibembe 5 na bana na mama kaka minute babele wana kote nini expliquer bato balanda na mbanzalemba na se kuna na suka otaki dinga plus de 12 personnes bakufi donc problème eza bakufi na mbula salite ya ngomba ekiteli bandako na bango nde ebomi bana mike bakufi bamikolo bakufi combien de bana bakufi combien de mikolo bakufi bazala bango nyonso ya famille moko to ndenge te baza famille moko te ba différentes familles donc bana mike bakufi 4 bamikolo bakufi 6 wana fula ngo ekwela nene bukaki bamira ndako na bango donc kota livulu wana ngomba ya nini école collège Saint-Esprit bakoma baka bafulbe ande uti kuna eye kiti bandako kota ngo benga 555 voilà donc nde buki bandako wana nyonso bana baya kati bakufi dans le problème eza ba chef du quartier na biso ba oteka mapangu bien te da oteka lupangu abateki déjà mais ayeso ateki na ba bourgmestre ba vana ba bureau na bango na ba sala ta ba visiter ba quartier c'est ça causé ba tort na ba carnivore eza bien te fati béton to fati béton musala au sala yango parce que ça pas prêter ba kufa eza bien te OK merci vraiment OK azomo Chabo était c'est la première fois que c'est la photo dans Bazalemba parce que déjà à partir il y a comme 30 batera c'est bazo sala soki nzela ezoke ne bimati na d'état jusque là ba communauté na suka nango alors faut pas canaliser mai bien mais mai jusque là ba canaliser ngo te la photo ba kufi ebele donc ça passe
alors l'état faut ya mbango ya trouver solution na makambo yo soki te bata koto bazokufa la situation ya boye na mbala leba ezalaka te eloko nini ozosenga na autorité kotala ndenge nini badega esalami eza mwa pasi siko mpona gouverneur akitisa mpe na bourgmestre baolanda yango kutu bourgmestre ayebi nani koto bourgmestre ayebi koto te bourgmestre koto ayebi yango te tala badega biso kutu toza kote ya campus kuna me tozotambola koto yeba badega oyo ezosalama boye donc eza pasi bourgmestre kutu koto awa kutu awa ayebi yango te terase yango donc eza pasi ya président liboso na oyo deuxième tokoti oyo ti lelo koto toyebi ata motu moko te tala nzela tala ndenge tokomi mboka ekomi lokola na mbandaka esandi esalami na mbandaka yango tolembi bango boye te Demonyo bapenda ndakune siko bondenge ni. Nala minute ta. Aboma. Aboma. Ya simba ba. Chande ko ta pareil ko tiela mate na chanda pareil. Et simba là. Et comme il est déjà musulman papa. Koto kanga ngoto de glissement yo. Ouais là na sala dina bosse ba. Yaka ko tu. Landa. Ya to kat. Si pas à sauter. Est-ce que je donne Dalibo mon équipe Simba. Oh. Moi c'est ta prophète. Papa biloko zozo. Massa. Qu'est pas biloko. Ya. Prophète ya Rosette. Donc tu bakini. Ya kofa wote prophète voilà. Ole la mille l'inondation. Batera nyoso tala. Kota bala to bandi obeta. Mama ça va tala bala wana. Obeta bate. Mama eza sute. Mapanga eza te, mapanga komi batera ballon. Wana mai. Mapanga eza sute. Yara. Papa, mayo tozomona oyo euti wapi? Ah, tika wa bilo. Oh. Ah, video. Euti wapi mayo? Mayo euti mpanzi ya maya campus wana. Tellement ba terrasse na ba tia minene côté ba tika soka terrasse moko et déborder terrasse fongwa mi na nini. Sans moyo ka vena sans moyo ba mai côté riba tu ba na kutala na mo mona. Na kundami pas moyen te vite to vivre ndeni. Ah, toi la quartier ni. Ah, toi la quartier Manzalemba juste na commune Alemba. Quartier ni. Quartier Kema. Et puis le bana on ni kosenga na autorité à ville pour na kana bino. Tout le monde banda ko belea ba dindelo ni kosenga na ba konze ba Holanda. On a moni kaka so batiki biso boto kufi. Ba ya sa événement ba bongisa. Ba la biso mena pour toza vraiment lo ko lo ba kuma. Mais côté bato kufi belé yo muta makambo makasi. Yo ne bisa biso mula esali makamuni na Manzalemba. Bato ba kufi awa tala mabengi. Passer par la photo teka mapangu ya Manzalemba. Photo déplacer to comme na Tchadi. C'est mieux là que na ngata na Luzizi là côté da plat na gelé. Sans Luzizi là côté na Manzalemba. Côté ni bat ba kufi. Et puis ba pero yo ba pela biso ba mapangu ba la refidaka. Ba yo sud gombongo tikali mukie. Ah na julaka bona po o côté et daka samba. Ba yo to ba mbinzo mpanzo meta skole ne koma. Pas si fort hein. Nyata. Tolembi makambo donc bakonza boka batela biso makambo tolembi vraiment tolembi nana minga aloba te na bae quartier côté ka mestre commune Lemba mestre bonsela biso abonsela biso terrasse ba fungola ba inosa campus so ki terrasse utina campus yango ndezo ba travaux ba sala kuna yango na ba travaux ndezo bebisa ba mayo de solution pour la bino bomoni nini solution zani to sengi ka mestre bonsela biso ka terrasse ba fungole comme munene po to za la bien po to za wana pona biso pona bango be ba za wana pona biso sa bango biso pe to convivre te biso pe sa bango ba convivre te zela na zo siko zela na pesi faire raison malamu na bana na kinkole na kin po makamba boyo tala ba makamba boyo moko fachi ya karaka
Fachi Beto yo nde yaka yo nde makambo. Donc wana bomona wana eza caniveau terrassé oyo emate utiti na campus mais ebukani awa na se ezomona na lisusu te nde bozomona kuna ba accident esalami kote na se terrassé ezomona na lisusu te terrassé na se ezomona na te. Na palais ndako ya mwana nani aloba nani mutango loba te Fati alukela biso liwa aya kotala makambo Fati aya kotala ngana kufi na bana bibembe kuna mibale batu l'hôpital mibale bibembe si place mibale Fati aluki makambo kibokonda ngonda yango yo Fati kibokondi yango yo terase bukani Fati kasavu mtatika ka terase oyo Fati aya kobongisa terase Fati tokufi Fati tokufi na bana bibembe tondi na Mbanzalemba quartier Mbanzalemba mayungu na Mbanzalemba tokufi quartier buka na quartier pas de Gaulle ya Fati ya kotala la biso makambo to suka wapi to lala wapi na bana utela ko na lelenge usuna ko tala bana ula nana wakende wapi nazaka na bande kote nakende kufundala nazana kuwa kote Fati ngesika changai na bana Fati ngesika changai isasa na kuvye boya tala la biso likambo yo tala biso likambo to suka to bayo sutuka mbongo etikali muke nazulaka bona po oyo koto ezalaka samba bato bali kotaba mbinzo mpanzo metage kolone koma pasi fora nyata tolembi makambo donc bakonza boka batela biso makambo tolembi nana mingi aloba te donc na bae quartier mestre ya commune Lemba abongisela biso terrasse bafungola bainosa campus terrasse euti na campus yango nde ba travaux bazosala kuna yango na ba travaux nde ezobebisa bamayo de solution pour la bino bomoni nini solution za nini tosengi ka bourgmestre abongisela biso ka terrasse bafungole koma munene po tozala bien po toza wana pona biso pona bango mpe baza wana pona biso sa bango biso mpe tokonvivre te biso mpe sa bango bakonvivre te zela nazwa siko zela loba napesi faire raison malamu na bana ngana kinkole na kin po makamba boyo tala ba makamba boyo moko Fati yaka kaka Fachi Beto yo nde yaka yo nde makambo donc wana bomona wana eza caniveau terrassé oyo emate utiti na campus mais ebukani awa na se ezomona na lisusu te nde bozomona kuna ba accident esalami kote na se terrassé ezomona na lisusu te
terrasse na se ezomona te accidenté totongaka bamire likolo boye te totongaka bamire ase mpona koevite badanger toitire mire eleki déjà toitire ya ndako yango ezokoze badanger tozo explike bango balingi oyoka te toloba na ndenge nyonso balingi oyoka te bango lokola bango balinga bazala bandeko na baparke baza bandeko ya Tshisekedi toyebi te so bakoloba nini toloba balingi oyoka biso te tala baconséquence bato lelo bazokufa mais badanger tomonaki yango déjà avant tozo explike bango bazocomprendre biso te tala hauteur ya mire na likolo tala toitire ya ndako na se tala toitire ya ndako na se tala mire likolo eloko ya boye tala kote oyo dossier ekoma deja ntina kati ya parke mais tozoyebisa bango babuka mire oyo balingi te babuka yango balingi te balingi bato bakufa ndenge bakufi pa voisin balingi te alors toyebi te magistrat asambisi makambo tozo explike ndenge nyonso ayepa ayebisi voisin ke kata mire nalingi okata te na ndenge tu tozolobela alingi te bon biso lokola toza bavictime tomoni ke so tobi tobuki yango ekomi destruction méchante yango totiki yango tala baconséquence sikoyo ekomi koyela biso toyebi te mosusu eza na face wana kuna ya molai olakata alingi okata te olabuka alingi obuka te tala bafissure ebele tala sikoyo soki ezongi boye na toiture ebomi bato nani akufuta bato wana odedomashine bango na nani moto aza motu ezali pasi dans mur oyo ebuki kuna ebandeli nde place oyo na point voilà place oyo bozomona wana ok